ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. La boni. Ah ouais, toza na kati ya capitale lokwa toza na bamboka. Ah toza na mboka. Mabosa na biso. Yaga. La foi de sa volonté souple kuna tikela nzela na ye volonté zone babi supplicité ka kuna ba mama biso moko ya bado ya tite babi ki eta koto nzela ngonenge komi likolo da se to kaka babi concentration kaka koto ne na musala babi kaka bangonde baya kaka ne mangu souple kuna babi kuna volonté sa pas de ça oh tala Mbote papa. Mbote papa na ngai. Bobengi biso na lombangu to ya kotala ndenge érosion epesi pasi ya mai. Toyebi te to ana commune nini quartier nini précisément to za wapia. Awa to ana commune na monga fula quartier Kindele. Soko moni lo libulu oyo bo mona mo modèle oyo boye. Eza na mo libulu mo besama na mami ko ebelete. Esa mi na tamuki na ne moko. Donc nde tolo ba bo dese mani ya moto koti. Sinon mona libulu ozo mona mo modèle oyo. Ba ya ba filma biso na ba degré surtout. Mais tozo ka résultat te. Régie des eaux ene mutalukela biso ba charge oyo. Mazozo ba charge na été. Tala seconde batunde ba ke toka ba mai. So ozume batu koto bona so mona presque batu ba souffrir na mai. Ba mama ba matana ba pema ba mama ba bukana. Bon, siko bango bakonza mboka baza place wana baza kuna na sekuna. Biso surtout za na kata Kinshasa ya to na Congo. Après tout, bazo luka ba voix ngo siko ba kozwa ngo kaka modèle wana kaka na divagation. Et c'est il faut ba ko ça la biso mo musana na biso bozali ya gouverner malgré ba beta ke so pe mbasu soki pe nini soki pe ba bamba ke so pe poison et soki pe nini. Et za kaka musala na ye. Ata ba poisonner ye, ba poisonner pour na mboka. Akufa pe pour na mboka, akufa ka neti ba Lumumba. Lumumba pe akufa ya martyr. Ye pe so akufa martyr. Eza makamba mboka, mais ba ko ça la biso ne musala. Musala nde toza nango besoin. Oyo eza nzela na biso na surtout. Kimbuta ba ne mo aleka koto ye moko pa leka koto ba konze belé ba na bango batanga université yango baka bake bakati riban na triangle. Est-ce que triangle eza route mobimba kimonza na continue tala bato bon siko érosion oyo cause nango vraiment ezali érosion oyo cause nango ezali à partir ya régie des eaux. Régie des eaux muta provoquer érosion. Régie des eaux ne muta lukela biso érosion oyo maya mbula yé après. Pour régie des eaux soki tio na etobo kaka te mbele érosion ezate. Tio a régie des eaux tobo qui a 3 reprises. Non non bata 3 reprises, à 4 reprises. Régie des eaux. So tali batio na ngabo, so ekatani combien de fois? Ekatani awa. Ekatani place wana, ekatani kuna na suka kuna ekatani 2 fois. Koto ekabwani à 3 parties. Donc neti 5 morceaux. Ouais minene. Ba double P batio. Ko ya batio mo za cher makasi. Siko pourquoi ba négliger ba biloko oyo so mami na mbongo ebele. Est-ce que ça d'une vraiment? Merci beaucoup.
Message par rapport à passe à érosion et bouboti sous passe à maille. Raison to souffrir papa. Tu dans le quartier Kindele tout le monde a passé awa. Maille passi, Nzela passi, Basinga Kourani Ngiza déjà compliqué, danger déjà. Vie régie des eaux, bamboutage nango isala, bakano ebeti awa, maille kititi et panzi Nzela oyo. Bata régie des eaux bavandi, okipi makamwana te. Donc chaque jour to kama ilikolo kuna, il faut la muka 5 heures mon a passé boy. Nazo baté. Nazo baté l'état lingini ni pona biso. Awa comme déjà terrain de bataille ya bakuluna. Chaque jour na butu bakumbo telema pour caler bateau parce qu'il boule ça awa. Mais tout ça dans l'état président Azali, premier ministre Azali, ba s'intéresser na ngoté. Gouverneur la ville Azali, siko même le gouvernement provincial na quartier na biso ezalaka na Congo beza na Congo te. La biso quand même, ba de biso quand même zelo ebonga. C'est là o kende tina mission à catholique bana batanga ko. Pour ne koti na quartier so alikola nzela oka. Parce que l'état na biso basala ni. Bavandi wana ka pour ministre ba ministre va préparer na akolongo na ko remplacer. Mais pour que population etali bango te. Tozo na passe ya mai, babo ntela biso mai. So ba luka élection 2018 ezoya, ba luka siko le 24 voter bango pendant que basala biso rien na pays oyo. Surtout bana voter ka bona pona intérêt na bango mais biso awa elo mongo te. Papa nangai. Bon message na izani. Bon message na ngeza ke gouvernement provincial na biso ba s'intéresser na difficultés zo nango awa. Ba ya kusunga biso, ba ya kuna libulu oyo. Libulu sala kitoza nga mai, libulu sala kulune ko traka cha quartier na biso likwa libulu oyo. L'état na biso na région des zones na bango na gouvernement provincial na Kimbuta na bato na ye. Ba s'intéresser na likamo na biso ba bongisa sinon tozo kene mabe et puis makamba élection ba su côté na biso te poto za liboso do za tukumi libanda pays na bango. Intéressé ka gombe kuna biso ko vanda ka koto ba na bango te. Po oyo ba trouver solution te. Ba na wakene sous classe bien te. Année prochaine ce qui libosa ka boy koto atana otanga lisuute. Po eza difficile wana kene classe nanzela mabe boy chaque jour. So imbu sube tia ka ba moko libuleke. To sengi na papa Kimbuta, papa Kabila, papa Bruno Tibala, balu ki la biso solution pour na libu na biso awa. Pour na Fabrice Moko, merci. Boye kaka papa na ngai. Tosala nini? Toki mamboka oyo ubye tokenda kovanda wapi biso oyo. Tala ba biso ndenge toza. Bandana kenda ki 5 heures na mai. Boye kaka pona nini? Tosali nini biso ba Congolais? Awa tosali nini na mboka oyo? Mboka na biso kaka boy. Boye kaka mboka na biso. Pona nini boy? Mboka na biso. Bavanda ba wumele. Mboka na biso moko tozo nyokwama na mboka na biso. Pour être à l'aise, mais mal n'avait érosion. Pour être à l'aise. Mboko te ba te gouvernement ça te zate. Saka ba le voter le côté ba saka ba riche. Riche tu ba kima. Ah, ba ma bimara belle nzela ba pas trop ba. La volonté oyo kasa central na lega chaque jour na ba TV1 na ba chaîne ça ko ba te kaka meto so se gouvernement yemoko aya po oyo ezanzote zote lembaka tala musalo bana classe tala ba mama na ba bidon na maboko mai régie des eaux auto za na pasha biloko nyonso na ya nzela na ya mai mais musala na ba gouverneur na ba député musala bango eza nini ba tika président apesi 50 francs eza volonté
volonté eza nete kofinga te kobotola te la mboko tala basaka tala babambo nazala na bilanga te topesaka bambongo me maboko komema mabele na mutu eza musala tozosenga gouvernement batika babiro batika biro peuple congolais azonyoko motala bamama bakenda bilanga nzela eza wapi bandunda biloko euta kaka na biro te biloko mosusu eutaka na bazamba zamba bamanyoka babiloko banini nde ezopesa force ya capitale ya Kinshasa metala nzela eza te mai kura eza mwa moke me mai nzela awa kote oyo donc toza na désert boyebisa bango batika babiro baya e courant vraiment ça ira bien. Non, courant vraiment 24 heures sur 24 heures. En tout cas, côté courant vraiment, Snell Moussala qui toque vraiment. Courant qui est narratif. Il soit courant qui est narratif. Chaque jour, courant zali. Mais mai n'est un problème, Makasi. Pour voir moula n'engue boukara ma boulou et katara bachu. Et puis katara bachu wana population zo kimba Makasi. Bon message nous na ba konzi ko zani. Message na ba konzi. Tous en Katia capitale. Tous à Pebatu. Ceux qui m'ont ezali ba mega kochana on dit soupe koto. Boti ki mwenza. Neni boti ka biso bo bota la biso. To mona kanchili se koma febuka na ka batu nga ngombala moko. To yaki komona oyo manzengele awa yeko sala mana simana biso. Et salami, mais pourquoi pas biso? Un gouverneur. Bo mega no kota la biso koto. Tout ça nga na étudiant campus yango. Na campus na zonga mais soka e ba moto komi kaka ikita biso na ça obligé fona mata soutina ndako to souffrir makasi o mekano côté la biso to zorata mo e ba mitukeli kaka to zomba mo bisa to za pozo mutu ke fo beta makolo kita tina si na ba mabulu to kemba gouverneur yo ne kaka o bana na to za na iniki oh ya kitia ça va ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.